Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc bisonya so simanango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo babi edino image obose mokina yo kandi explica bana poto babi edino image wasa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta edino image tuwana site yo panza sanga ya kama babi mosenge binaka zo mosenge Edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source touche joué yo motema yo mabanzo na ngai très bientôt Yannick Wenge très bientôt Yannick Wenge très bientôt Yannick Wenge so yo bakaye mundongo danseuse awera ki mukebu ya obina danger wana mwana na ngai na baza baza wana mwana nga na koli na ba concours de danse na Braza parce na ye na yesu koyo na kati ya maison mère na yana maison mère nga mutakim sanga za lobeso obeso mutakim sanga maison mère si na ndeni te na ndenge tege wa animation pour côté batu bazana balobi mais 10 match comme capitaine na kanisi le roi maman donc biso ndeko tikala na seto ko matana rengete na mwana ga boye mettre moi benga na le ngo masa koma na bazo benga na lobeso ke lobeso la ina yazo ka ndenga na obwaka skole na ye na selon vitesse ya tempo ayebisi nga skole to koma rumo intimidé nga bisinga obike ba krozo bwaga ba kinanga ngana kamu na kili ngana to yebani te na moni yo ga ane na moni yo bona yebi na ngutu yote koma na ko bwa kinanga ayebisi nga isoko mati podium na minute so kitifo ba kina osalo fo. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de la www.panzasangocongo.com babi panzasangocongo.com bolanda biso partout monde entier venanga malume René Mona poto ya kati merci beaucoup bolanda boze belé exila côté merci beaucoup na maman Rebecca Toto Badiama merci encore na Diego Mwanza Mona poto akala merci beaucoup maman Diego Mwanza maman Vanessa Mvwiti merci beaucoup encore na Seydi Bolo Boka Nzambe papa Naden merci beaucoup boza ebele bolanda biso Adrien Mukia di full boss boze belé merci beaucoup encore na Mishka Motema ya Bobo Lutumba apesi nombote babi edino image pendant ça on appelle son beauté. Alors cette émission c'est votre émission, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet à découvrir les artistes musiciens, les artistes comédiens. C'est pour cela le lot na ma pona bino Kobi avatar animateur ou ya Simbi afu décider wa c'est-à-dire azobwaka vraiment makasi la carte ya fu décide. Donc le lot de tenir maso na cadre kaka ya émission na biso na déjà na Kobi. Bonjour Kobi. Bonjour Yannick Wenge mutabilili mutatembe ya mboka oyo. C'est pelika na pesi batubala na biso na parler ba mbo théâtre ba dit que ombre jaune donc bogar na habité na tsena quelle place na bosanité Chili pe azana papa possible kaka umela pour vitesse zande chez papa possible. Merci beaucoup Kobi, merci beaucoup encore na Ogi Champagne na Suisse. Merci beaucoup encore na Venanga Jabosco Kalubo Luba ya Mundu. Moruba ya Mundu na pesi mbote. Merci beaucoup encore na RM Business chez Roger Maboudi bolanda biso. Alors bana poto bolanda yo c'est présenté ba Kobi azanani Kobi uti wapi Kobi asala nini na kaza mboka o parcours Kobi azaneni na musique. Au parcours na ngai kande na yo kaka bona na c'est pas na question poser ngai d'abord comment on a zali Kobi avatar Aisha Kobi quoi. Donc bazo ben ngas ko mikolo 10 match capitaine de l'équipe talaka na simbi donné à Melody City na lo wa Moïse poso na tienze te bo mai pe kabola ka wana obligé atobo ya mo mena ebi ko ndima ngo po yo ka bulo kala te tozo loba tozo sala pour jamais coller comme que lobaka muke sala suko masole bele ezate ko lobe bele me musole za muke be wana poto na ebisio
na bisi bino nde boza na Yannick Wenge po na talaka etronga sala na bato kilikiliti so na moni ke na sana Yannick Wenge po kilo nanu ya mboke zawa Yannick Wenge beta ka mukili mobimba za te ko bino bo beta na bakoye pe na le monde donc na sepeli na minute parcours na ngana uti Braza na zaki na extra musique ya Rogaroga autant que grand artiste so bo côté na image bo teke pe na bien bo mona pe na donc wana série wana ba benga nga bébé Rico na uti na orchestre monene extra musique atala orchestre monene ya Braza na bandi wana kolongwa na longwe fallait que ndenge senga ba donner fallait ko leka ko kene ba Europe les mères na ngwa bota nga sala ki fallait banzela to leka mais yo simba te siko fallait ko ko ya mo ba elo ko beta ma tour ko na ye na ndenga vitesse na yokuta mana ridi boyo ko siko papa possible don Nzambe a donné. Est-ce que Kobi Rosala moi extrait il y a place au Outate il y a extra musique ba la poto bona na biso ba sentir que Kobi vraiment a outa place mon robe na Rosala ngai bilo rezebele pour kuna pe na yembaka na taba vocal même présent compté tout ça là déjà là na zalaka na elo wana na boga klimoko na extra musique wana zalaki wana na ko boga mingi mer na ngai na ko rappelo ka pona mer pe ko tava na palace pe là. Oyaï, arrêtez de parler, otoye kosala mozala ya Moïse. Botika bakale tole katola na musique na nguya ya Nzambe. Do ba vocal eleke bele ko wana rimwa eloko kaka pona ba mère. On va chanter. Te na zaka animateur chanteur nga bandi bena ta criper au sala. Na sala ba cribele, na sala ba cribele. Ai mwana nketu tala bato bakolela kobiso na ye na nzela arrête baninga to banana bango mozika bagoma ko bananga nakotisa nzela masengo bagoma bango nyonso wololo. Très bientôt Yannick Wenge. Donc na bwana ba crio ki wana eza biloko na beta kota Moïse po exactement le bele soko lobi ke na panza donné ka ndenge zalara na wo panza donné mais mingi siko na ngana ye la bino pongana leki na maison mère na bité so ye bango kasi tu obete ma parcours na obete na salon na maison mère donc na longo à partir à wana avant na ye siko mboka o na petit na ngana laksa ko bina na bité so yo kaka ye mundongo danser za wera ki mukebu ya obina danger wana mwana na ngai na Bagaouta Braza wana mwana ngana kolisa na ba concours de danse na Braza siko na ye na ye siko yo na kati maison mais petit l'air a reçu test a bengi vena ya bike vena minito na sina loni ka ndenge olona parce que yo faut rejoindre nga ko ya na yaka kin wana ngana vana na ikele mana numéro 7 parce que bat bande ko nga ba meminga biteto ya maison mère na ya na maison mère nga mutakimi sanga za lobeso mutakimi so maison mère si na ndeni tena ndenge teke wa animation pour koto batu bazana balobi mais dis amati comment capitaine na kanisi le roi maman akimisa na animation lobeto az animateur ala pe chef te na maison mère akimisa ndeni te akimisa nga na selo moni ba série wana nanu neto ko ka kisite te kisi nanu te moni kisi nanu liboso za bulo nga za na bulo mona minito le na biso combat cage net crime na sali mosala na kopesa ka bayuma yo kopesa ka bayuma baolia bayonke ba olia te on habite so comprendre que toto za wana mambalo besona Yannick Wenge na biso ko na koma na maison mère selon j'ai na traversant na longa Braza na kita mabele na ka ndenge na vitesse Bangkok ezala bale na koma so e tomber que vena nga mo boye amemanga lobi na petit comme mundongo pe na zande ko na yo to ke ne ona so eza solo ba okotsa ona yaka pe na pointa petit so kota ka ne ba répétition ba ya r petit moninga benga apo petit ona mundongo so mona na vrai comme na ezala ka flora vrai comme on est maman na bota et flora ne nazo ba bato ba na maison mère ba yebi vrai comme petit za flora là to sali bata flora yebi sangelo mo abi na ngamoni ya ne na ngana za déjà so na bimiseli face na ngaki ngam na memio ba mo na ngoma be yo sko lukan zela na mutu mo boy sko na contacter ve na ngamo abi singa bon na minute nezawa wana sko président a koti sko na porter ya sima wera ye moko ventone donc wana igwe umela bana mona talaka boy ve na ngabi singa le kwa président mpanzi wana yo banda ko ganga déjà boaka da ba cri président so ayo ka obenga sko c'est passé la ndeni balo beso ba na sima podium ka ningi zala ba mission ba sala test mupanzi wana ba chef nanga papi kako na podium bazo se répéter déjà na ora mamone na bani ko boaka na boaka krimoko baninga bazwaka te na réalité mama Yannick Wenge nanga na réalité mama kobiso na uti mozika na katisi mai ya Braza na ye koluka na ye ko sakana te le na boaka borwana président yoki alobi
mais petit so boka kri wana namba wera yemoka benga ngai nde nazo babeba na kinba olanda ngai wera benga ngai na komi wana abisi ngai outsoab na bité président na outi Brazzaville na ye test abina nga ke problème était abisi wana vena nga igi kitambala va kufa abisa igi petit faut bo mataye na podium parce que c'est pas ça le président mati podium biso nde to tikala na set ko matana le ngete na mona ga boye maître moi benga na le ngo masa koma na bazo benga na le beso ok le beso la na oreille azoka nenga na obwaka scolaire na ye na selon vitesse ya tempo abisi nga scolaire to koma vraiment intimider nga abisi nga obike ba cri ozobwaka ba cri nanga ngana kama na tuni ngana to yebani te na moni ora ande na moni bona yebi na ngutu yote comment na ko bwa cri na abisi nga isoko mati podium na minute so kitifo ba kina osala fo bobo intimider ngai selon na pe esprit ambule selon vitesse na zaki na ngutu na taba yuma na tel e mer na ngana tire no bomba ngai na kima eloko sanga na kima wenga ngwana sko na selon vitesse na luka pena mokolo mo be so na kiti pena kinde na sao maison mère banini ngana ye pena nde babenga ka tigre parce que yo ka pena siko po baboka ka kuna biso to sala mboko to so confirma mais là to kutana na mopanzo na sko ndeko ya koyeba ke qui est 10 match capitaine de l'équipe dans deux ans moza na kanda lo bien na zana kanda na ene mazana na yebi faso bien ko biso na avatar yebi nga bien to so atale siko ko yebsen na yebi sio ndena to tala ngabo na ko yebise ka eloko moko moni émission na yo yebi ka partout monde entier déjà na YouTube ezali na Panza Sangwa Congo www.batala monde entier na sina bi ba mission le so pe mutu nga atala ka mission be le banani so kotala telo beso ndenge otala nga conseil na kopesa ye kaka wana ezalaki na takala ndenge nasali oki moko na bwaki na bige bayuma baolia me bayanki baolia ti fo bayeba ke maison mère eza orchestre na bango te eza ya bato nyonso donc nde kati ozalaka awa ke tokomela wana me nga so na komi wana mpe fo ayebaka ke ngai test na ngai eleka na motu na ye c'est-à-dire nga na animateur mona oya test na maison mère ka mpo na lobeso c'est-à-dire nayebe na bi président président na kana yeka yo bengaka tigre toke tigre abima nani boye siko ngai mpo toke 10 match na ye wana eza combat kaji yo biteke ni ke wende yo sala émission mona na partout bato oleki bango mais siko bango pe bandima eza des problèmes ba mona ka ke pour na lobeso beta na équipe nationale te biso beto za awa niveau de travail mobulu. Merci beaucoup na Superette exotique Babi na kata Paris bola na siko merci beaucoup chez maman Irène Bengazi Babi ba prête ba kuta na rana talaka beti le full boss Adrien Moukedi akuta na rawana na kata Paris. Merci beaucoup encore na ML boutique d'habillement chez lui ya Mandangi ndeko ya vena nga Machuda Mandangi na peso mote Barbara top modèle Igor Balou simple mobo na peso su mote Babi ya mado fa mon konza 91 zone la pression moto to zaka na Kobi avatar Kobi après quand on a commis à Sugo on a écouté mana papa possible au jeune garçon mo bazo benga Ridi Boyo ko Nzambe ba chanter à Mboka oyo muta confirma et mana faire rigola yobika le seul ministère faire rigola zone Mboka poto boy polémique boulonde papa possible à confirma dans un moment qui est le beso na le beso est-ce que vous savez biso moi crie ya le beso le beso masala moi crie ya le beso wana penda ya nige wenga za 10 match na ebite so linga na fula e po na yoka ponga na répertoire wenge yobit na do ba keza le belé atia ba sele na ko sala tabo ba kala tilumbu kakase kobi utemu mona tilumbu sengo aridi boyoko nanga talaga maga inze ale talaga maka inze shili papa na brande ale talaga maka ile suna zongi supana sepeli salo beso na beta tabor na ya bien ata ya bo ko na steo sepeli sundeni te na ninga vitesse po yo mutu ebisi ngai na boka cleaning ya lo beso ngana biso ngana zala na tempo ya maison mene deti autorité pour le roi de la forêt est-ce que on est le kokana te mama yanike wengozo lugana na panza donné pour na bana poto ba sepela babisi boss match na mutu moko na bosani yanike wenge boss match kalonji azo panza donné na ndenga tembe donc match lio na biso karambongo umela passé ilolo babi umela karambongo donc muta panzi donné pena bakobi ba sepela mama jene umela liboku mana ndenga vitesse kaka merci beaucoup la personne sur Mbote babi mama jene na personne Mbote babi boss na te ba classique ko na mofo to komana to zala kobi merci beaucoup na venanga Adrien Moukedi merci beaucoup na Judith Mwati ya la patronne la personne Mbote bola na biso siko merci beaucoup encore na Exila côté moi si à peine na kata Paris kobi na kata
Melody City yana avant ya animateur mo Razalaka akei pa yozo est-ce que nous azomona c'est une relation qui toko te bakosi au moins question no yepena na zaro luka question kala na ndenge siko ya vrai to sur la tête posée au moins une question le ga Melody pour le place aye te yo kaka si toza awa peno to ke grand journaliste ya mboko il faut ba info mo za série kozwa mutabe to la lokuta to so na 10 match capitaine na bango ya mutozo loba za capitaine na ye au moins orchestre mutagana kuta capitaine a revenu ngana za oh la tout so la za masana ngako na ndenga je amonde ngaza zo landa biso abiki azo ayoki capitaine siko azo loba au moins ndenge mouvement o ngana banda mouvement mutazala lati ya banda mouvement te ngande bango nyoso yo kazo tanga o kingani ba ya okuta nde 10 match na orchestre ozo comprendre ce que là ba okuta 10 match selon je ce qu'on a pensé mo mukepo meninga na place bien au moins mwana zalaka so boze belé papa ibara mwana mayele kana na classe ndenge ba devoir rezo azo panza au moins tozaka na papa possible leader na ngana no na sepela pour créer na belé papa possible fula bango afula même masa na beni solo ndenge na ndenge pene je même masa na beni solo ndenge zalaka lo ba solo no sabeta wana papa possible mais le bato au monde beni solo danger na biloko interprétation ya ba wera mais pas na uta maison mère tete au moins to ko sarati moi mama na zolo ba na TV maison mère ngana kana maison mère ndenga na solo nyo boy ba o ba vana nga na ko biso vena nga kutu bienvenue tete pour nous comprendre ce que ngana kota tikata moi vena nga bienvenue tete wana muta wenge awe biso ke kobi elongyo ayaka na mundongo flora mwana nga donc mon orchestre biso de bandi bango la ba yé papa possible pesi bango boulot mais ba koki suko boulot te comme si moni ba musicien musu bazo bebisa musala musique nzala comme le kitro mais na vandi a on moni chili as artiste azo sala musala na e pour nini mo famille peliet papa possible pas musique ba doni mo base mo konzina nga deya asala ka musala ba kobi ba sala est-ce que vous comprenez parce que bango sko ke comme ma tolo moko ya buzoba papa possible alobi ah mais nga na pesa ka chance na pesa mo ba prêtre ba vena nga Eric Tela est-ce que vous comprenez ba ya James Chabalon vena nga kutu kumi okingi tsali boss de boss aso pesa biso nzela mais pour ni bino bogo de ba vivre sur mabino bogo sa buzoba et d'habiter sous bon botika ba habiter présent sur to rara lobby ne ba zolo ba soki ba de nzalele ka ki trop pas ba kimi ngai batikala ko benga na orchestre te so tuni bango ba yebisa ngamoko na zona ni repos na pemi pour na mona ki bo sote côté na animation okimara te na kimara te na posaka na parler papa possible tuni nga mais Kobi 10 match pour habiter président ngana capitaine là bo sote une équipe ngazo autorisé comme biso to bazoba tika nga capitaine ape manata la ba loko là na moni score bango mo ba moni ke a zo senga fo 10 match capitaine d'équipe azala ne na yaka na mona tala nga prison nga ne na zonga orchestre na biso batika ovani sanga te babiko Kobi senga bolimbi si Kobi mistala bimage na bango mona bango okinganya ya sengi pour ni buzobe le kitro so là nga na yé l'orchestre na on va zonga senga bolimbi obligé aux orchestres bankati oh ali suba orchestre karaté to koma uzwa mikanda awa Rayon Soleil papa na Chancel Mutamayeli akoma opesa biso mikanda awa na orchestre oyo talaka na yoki na yoki crime ba lobi ko soki crime ba tumo so boka soki ba ba soki nini o soki Rayon Soleil mutumoro bo bazo ko sa mo ke orchestre oyo so mon bi ba Kobi ba ridi boyo ko baza et ça pour na Rayon Soleil na quel sens Mutamayeli azali azo benga en tant que leader wa Mutamayeli kanda so biso to peso banzela ke zalaka bo na orchestre na sala ba crime na même ba cri ozo mona ba bazo boka ba crime nga ngai na sala ya ngai papa possible donc ndenga vana big abenga nga 10 match so ga crime ba boka kuna na boka elongo siko po ba keza crime nga ba crime na orchestre ela mwana zala mayele ela yanike wenge nanga zebede mwana ya zakayo atona milimo mabe mwana ya zakayo atona milimo ai mwana zala mayele Simon Pierre razoba malibanga ozoko pon wana banzela ko bisona yaka so ba crie zo mwana bango ba boka wana o mwana ba yibi ba crie ngana ya ba orchestre ba komese betama ba yena ngo ba time crie ngana betio oyo gangote oyo ngana mutute na yeli su na crie ngana tigela bango yo ba amerika ba lobby good morning ba chinois ba zongisi bongo ba français yo bonjour ridi boyo ko nanga ra ta wasko na bloquer bango na simbi na ke bye le gulu oh ba le beta ma kuna te me ngona yebisio mokolo eloko oyo zo bina wana ndenga kobit omande ndena biso ke ba yuma bazolia me bayanki bazolia ti
biso bulo biso na eloko bayuma baolia na biso ya nige wenge biloko asika zona ne eloko mpo bacrée legebele zana eloko ebimi mikolo papa possible apesi nga lisusu je papa possible umela na ndenge respect napesi baya 8 orchestre nanga mobimba revenu versace delta force vitesse balobi mwasi ya pembe nakobwaka tie na ndenge vitesse nabwaka ta mwasi ya pembe paola ya pembe balobi awa choko frappa paola ya pembe de bord mikolo ezali sibere mama sibere cafe sibere yanike wenge nanga sibere cafe alofunongo ya nini mama na batela nzele na ngai ale santima motema yakobi ya batela mama na ye po banzela jobure tala bakoma sibere cafe esufi na safra na 200 na navigue ozoko po message ngana opesa siko message donc on problème ngaka vraiment la habité c'est du bolo il faut bongisa c'est du bolo boka nzambe na kati ya Rotterdam abayi bongisa po bakina bino maso landelongo boy zaka ba desa yanike wenge macheka lonzazola nanga na biso mutuka mbongo umela passer lolo na biso moninga nazo pesa message zo bango na plateau na oka ba bêtise na lobi bien yoka ne na bandi kriya mona bandelo yoka message sibere mama sibere cafe sibere yanike wenge bilili sibere cafe nakei lofundo moya nini papa na batela bore na ngai ale santima motema kobi abatela bebe paola po banzela lelo yo tala bakoma sibere cafe merci beaucoup sofra na 200 na navigue au moins sur rapport na yesu go awa yanike wenge kuta naviga sibere cafe papa possible kuta naviga yakinge chalinanga yepa naviga emega bogo anaviga okopa kotona ça merci beaucoup na fait na malume René na kati ya Paris na peso mbote merci beaucoup encore na président Willy Kalume de Bengazi, hein, après sur mbote juste na kati ya Paris. Merci beaucoup encore à Patrick Missaï Mokonzi jeune, Patrick Missaï Mokonzi et jeune. Merci beaucoup encore na Guy Mekano moninga ya Lolo de Bengazi, bola na la kati ya Paris. Merci beaucoup toi na salon kitoko, na habité salon kitoko toza comme salon kitosi tozali. Ça doit sentir bana yosa djebu bakata suki. Bosani yanike wenge otuna ngelo monga bien. Baninga mususu bazo travailler te bino boza bapanzisa ya mboka omoni le bato mususu bazo beta biloko baninga bazo sala ela tsake boulot za ba faible talaka bana papa possible batika oyoki cri na nga nyonzo oyoka mongu te sala surprise ke wana cri na oka konda kingani te ba cri na nga moni na zolo bana bazo oka ke biza match capitaine de l'équipe asimi fimbo akomi siko lo ba po moni des eaux de côté na balle ozo comprendre na biso ba cri na ngai nde bango bazo boaka yango wana siko l'air na buzoba na bango na mayele na bango ekokate selon vitesse bango benga ke papa possible te ngana bino tozaka yoka lisusu cria sika pour comprendre que ozo sola ce qu'on a capitaine de l'équipe 10 à match pour mo kona komela lo beso za la mobulu aza tigre na kwa na ye ngana za 10 à match mo bula lo beso te on a biso lo beso ba msanga lo te omoni o ba joueur ebele ba beta na équipe nationale yanike wenga na peso exemple mo na yoka o gloire olange batu moko bope bosala musala moko azana impact na ye na Congo Kinshasa wana na ndenge na ye mais na minute na biso yo talemanga monde mobima donc ozana kawa mais mutu ayebeta ko sakana ozo comprendre ezate ko beta na équipe nationale ndeza bon ozo comprendre 20 na zo fula mais ngasi ko teke 10 match na la chose ko bulo na ngana oki siberet yoka le susu mes nazana crime moko mikolo yo bazo benga ngumi donc na beta ki yango déjà na répétition pas possible ayebi face pela ai belange yanike wenge bandeko ai belange yoyo papa possible bandeko atake tuma atake papa possible atake bayuma atake boloka musique ale mwana mama bofinga garidi boyoko nakala lelo yanike wenge akoti masolo yango biso tofinga kate tosala kase mosala topesi message lokolo moni yanike wenge na kobi na yebi bino mopanzi bokolobela mwana oyo banga migolo mwana oyo omoni oza biloko so yaka nena vandi merci beaucoup selon vitesse merci beaucoup na sentir vraiment tozana kosi siko kozana 10 à match to moki vraiment va suka émission na biso na habité message dino opesa na bana poto
bana Congo parce que émission est un monde entier voilà na biso koto na kati ya salon ya kitoko tozao na bité message ndo repesa bon message na repesa la ba massa nga ba animateur logolanga ba travailler bon qu'est-ce que belé na ba Congo bazo benga ba biso bo ba 10 match omoni oza ba vie oza ba boulot monde tozana pas possible za pona boulot mais numéro na ngai kutu neza wana na ebike ba tumoro be bazara zara ndenga appel ki 10 match yu na ebite yanike wenge po na ebite so nazo kosa mamu nazo loba po na sina ko ebi to na loba te sande boulot ngani na loba te za boulot numéro na ngai ya Centre Africa na ndenge ya GG ezo beti kala 00227 oyemba mona 06 079 76 au bêtis 73 662 wana jusqu'au Kobison Avatar 10 match na biso Yannick Wenge na rôle baka pona papa possible nano na remercier nani papa possible vraiment aumela pona ndenga zo pesa ba Kobison ba Porsche Cayenne tona chanteur na biso sika Porsche Cayenne ayi wana déjà do talarara papa possible zo pesa na bossa ni tseli susu na bige mama Jene ndenga pesi biso espace ali beaucoup maumela Paola ya pembe match Kalonji patron balbi Karambongo Jimmy Bela au vitesse président badge nangina bossa na balobi vena ngaya kati na zalaka na edika mina balobi ke ale edika mina liba nkoro drina lomo chili na ngai liba lomo ataki mana yo kesa papa possible mais tozalaka ne wana mpangi donc wana pena famille ya biso moko ba ministère. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci beaucoup encore na Edino Image la bina kati ya Panza Sangwa Congo grand prêtre na kati ya Paris. Merci beaucoup encore na Mishka Tuzolana na kati ya Paris bolanda biso siko. Merci beaucoup encore na Superette exotique mobimba bozara kitoko wana bovanda na ravement ça y na kati wana boche TV bolanda Yannick Wenge en tout cas na Paris bino nyoso boze be na pesi nombote. Merci beaucoup encore na Guy Mekano, merci beaucoup Xila côté moi c'est à Pembe na kati ya Paris. Merci beaucoup encore la maman Louise Ndona moi les besoins à famille nous de défendre la famille na kati ya Paris na pesi nombote. Merci beaucoup parce que vous avez belé. Merci beaucoup na salon na habité salon Tokos abi salon Kitos na habité ceux qui matabisa crée zalagi pour va to kuta mana ba journaliste minene bo otoke boulot na biso ba animateur ko lobara lobele mbanga pasi po ngana landa idola vena nga brigada omoni vena nga brigade ni mutapesa nga donné vena nga sarbati mutu dona yo kaka yemingi na ko sala me biloko na ye ko to ko suka sa to ka ba ma kala mukeka biloko na sala nga moko be na bemelo biloko ye kaka ya brigade bora brigade moko zalaka na lelango Papa wendo wakufa tigala kwenda kora mizike ngai brigade na landa lokolo ya bakuliso nazalaka na bebe kale ya panya akeyeti kibisoto ye kotigala na werezone yene talatala ya Kongo ngai na lela bayeba kenda bakozona teo ngai na lela mama Sarkozy wetu na leliona niyose ngoya Kobisona na leliona niyose Yannick Wenge wana bilili nakata mboko yo a confirma soko kemikili omoni ye Wenge okuti na mboka omoni ye Wenge Kobisone dizama chazali. Merci beaucoup la caméra ezaki Cédric Kituku nazwa ki Cédric Kituku umela so makasi nde botalinga bomoninga so wa peza na grâce ya Cédric Kituku bolandaka bozaka branché la Panza Sangwa Congo vous a décidé avec votre humble serviteur Yannick Wenge et avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao. Très bien. Global Express c'est le landing qui était ce boy vous a décidé donc boya ebele na kata Global Chitunga wo Global Express. L'agence Los Angola para enviar las cosas en barco, en aviones, en toda Angola. Global Express en Paris. Ici Congo, η agence Global Express, il en France, Paris, si métro Château Rouge. Agence to mu filisa zikoli la mu avion, zikoli la mpe mu bateau mu masuwa, zikarton. Donc il y a métro Château Rouge pour Paris. Global Express, les apôts na bino, les apôts na biso, les apôts na ba congolais surtout au bazar en France, et na ba au bazar à l'étranger. Pour le matin avec on a Global Express. Global Express solution à solo non seul. Ah bon? Oui. Donc pour ça
tosala matanga tozuka ya lycée oyo komona biso tokoyede mpona réaliser prestation funéraire nyonso na niveau ya Kinshasa. Eza simple ofutika a na Paris tosan charge na makambo nyonso selon ndenge oyo kolingi ezala. nakoki kotinda mpe bacameraman nanga kuna non tanto biso tosan charge na nyonso tofilme tokangi bafoto so oza na WhatsApp ezoleka kuna directement mpe totindelo oza la page ozolanda ndenge prestation esili. ok à la fin des comptes oyo kozwa DVD na yo omona ndenge makambo nyonso elekaki. Global Express bozala na niveau mosusu. Ah non batika bino. Tout d'abord l'équipement na biso nyonso eza ya poto oyo tosalelaka prestation funéraire na biso eza ya poto. Écoutez la France. tozala na France tosala biloko ya baprofessionnel enterrement na Afrique mais net ya poto kobanda place bakoexpose corps na place bakoenterre différence ya te. Bonjour. Yango na yebisaki bango bakopakata si bapakataki déjà 2016 oyo biso tokoti on a Global Express vitesse de diffusée bango na château bleu na bango basi balala biso toza na kati ya château rouge mais biso na global tozotinda bakoli Global Express ya Patrick Monafrique tabakisa vitesse de diffusée Global Express fuluka basi bapakati bachange na solo ezaki achance bango bakomi na bakoteka nini pio achance etikali moko na kati ya château rouge awa oyo ya château bleu esi elali Global Express suka. Image Panza Sango ya Congo Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Edino Image Ouais Edino Image Panza Sango ya Congo Sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo